Voilà la famille, bonjour, bonjour. Bon début de la semaine à tout le monde. Vraiment, parce qu'à battre les bisous, à pesi bisous, ma casse, tout le monde est sur le lot, mon lundi. Nzambe wana zaka lokumu parce que y a mettre à temps, paix à circonstances. En tout cas, là, je dis un grand merci à Belleville Candide, la patronne, maman Morotsi, maman Teguruma, maman la patronne, maman Kama, maman Aregoshi, maman Morotsi, babi vraiment Moutou Boussole, Moutou montre. Un grand merci à famille Libota, babi vraiment film na biso face à face yangwana déjà ils allaient deuxième épisode, tout le monde est premier épisode et puis deuxième épisode na biso était au kota lobi dans le long à 16h30 pour rejoindre troisième épisode. Alors tout consommer face à face et que ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup à honnêtement sa maman à le lune. Et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium, Irène qui a l'outa motema, Richard, Mifile Samotema et Papi, Nadine qui a l'outa 001. Un grand merci à Karine Izanga, Jocelyne qui a l'outa. Et pourquoi pas excellent Joël ici, le million. Et un grand merci à Fondation Guy Lutango. Merci aussi à mon vieux propre, Papi Yamba. Tekadiamona, Papi Yamba Tekadiamona. En tout cas, viens bien deux États-Unis de l'Amérique. Un grand merci aussi à Patricia Branco, Okiem Edouard et pourquoi pas. Et je dis un grand merci à mauvais propre Tito Dacosta, Jean-Paul Kapinga. Et merci aussi à le roi célèbre Christian Goma. Aïe, babi, agence Sésame, comme meilleure agence, nulle part ailleurs. Babi, Adagio Lubanzadjo. Turquie, Luanda, Kinshasa, Turquie, Luanda, Turquie, Kinshasa. Tu s'occupes quand na Turquie, tu s'occupes plutôt na Luanda, tu s'occupes na Kinshasa. Maintenant, Adagio Lubanza, na Kata Paris, on nous a vu confortable. Babi Kuna, ils ont moi, c'est le gérant pour la Kata Paris. Rose Mengi, merci aussi à toi, Armeline Tumba, meilleur couple de l'année. Babi Jana Banaka, Motema Rodrigue Bangala. Christian Zarko, Gloire Digitale. Merci beaucoup vraiment à Nassi Bati. Babi Tomoni, deuxième épisode Nabiso et pas Wapi. Vraiment, Tomoni, maman Nabiso Milo Namoseka. Bazab, et plutôt maman Nabiso Marie-Jeanne Bololo Namoseka. Bazab, Babayer. Tomoni balocataire na bango zaki Gesho Dozo et puis na de qu'on a ça mobile décor aza cousin ya Gesho moi ça Gesho za Dozo tomona ki la première partie na biso et pas wapi Dozo azolela nzala ndenge Gesho a expliqué que non to mekema ko discuter na terrain bona babengi biso na la police Gesho ke bakangi et au sala décor avec ozonga abandi kotalisa ye pe Dozo pa ndolo bangana liete na makasi nini pona landa et donc Dozo pa na mobile na commune fala lia ndenga lia kité do ya pas moyen na mbale na commune lobi te comme na deuxième épisode na biso pa wapi Pierrot ayaki atala ndaku o ezaki ya Gesho tomona ki na commissionnaire wa ayaki na ye wana tomoni ndeko na biso mwasi Luna ba geste banda ko sala vraiment la kata lupangu attention na ye envers Pierrot biso nyonso tout tozmoni yango to ebite attention Luna eza nini ye ba locataire oso baza célibataire ye nda banocha bango misu entre parenthèses donc to ebite et suka ndenge nini donc tomoni vraiment Pierrot na Pierrot Moseka na Marie-Jeanne Bololé tomoni vraiment Pierrot ambiance ya Pierrot Marie-Jeanne Bololé na Moseka na éviter est-ce que bayer nyonso ba se comporter car bongo vraiment donc to éviter le pango Pierrot o ya kokota po décor alobi bien gentil ba pesa yo biso petango to yaki ba pesa biso ka gentil o lelo tande bazo maltraité pour Gesho bakangi ye ba préféré batali ata bolamu te batali te kende Gesho afutaka ndako wana mais babimisi Gesho na ndako po Gesho aza na prison po Gesho aza na prison
yango moni babimishi Gesho po Gesho bakangi donc et ça là ata moi 6 mois Gesho afuta ndako te mais bazangi motema baza ba irreconnaissante par rapport que ndeko na biso tanga azalaki atikala kozana nyonga ndako te Gesho abano futa ndako ne correct et ko arriver que bakangi ndeko na biso yango to moni ndeko na biso Gesho et permettrait que afuta ndako pendant ba mois wana baki baluki Pierrot po bazongisela décor ndama mbongo na bango etikali ba décor bakende toye tozongi susu tomoni Ani na Serge Ani amimi Serge na ndako na ye akelakisa Serge ndako na ye mwana na ye boye na boye tomoni kaka ambiance mais tandis que Serge n'a pas déconné parce que Serge c'est comment c'est irresponsable. Autrement on a déjà déconné Belleville n'engazo taquiner que non il faut comme responsable il faut le ça la il faut ce ça la est-ce que Serge a la responsable pas ni est-ce que Serge a costumé responsabilité yena mwana ni ba oza même moral to éviter to moni papa na biso mokonzi papa na biso elombe azolaka madame na Emilo tandis que na besre au total qui to monaki Milo akoma mana décor to éviter donc to na ka film na biso en tout cas bon consommer na belle vie télévision boza jamais dessus ngana bino vraiment to consommer film na biso na parce que yango déjà mère histoire ekoti famille libota en tout cas manifestez-vous na face à face yango déjà ils a déjà sur le terrain to consommer ngo lelo to moni susu Serge amemi Ani et pas na bango et pas baleki na ye bonabo bota la réaction déjà à Serge muto bali moi ça responsable autres na moi le bas français ko ba ninga la te chérie le bas français bonabo oui peut-être alors ça na bongo maman na moi sina ya za danger moi sina za grave mais ye moko charisme wana mibali bazaka nango yango te Serge aza nango Serge awele la saucisse o ba pesi moi ça zoa mais Serge azo wela ngomba c'est la mopaya zoa pota la réaction Ani abope mbama ko lia abope ko simba ngo atiki Serge tellement azo welela alia o ba leki ne mabine zo ba meko bonde de kutu aboy ko lia habita olia na été Serge tellement na poso olia alia to éviter et que suga wapi entre Serge na Ani d'autre part to moni papa na biso elombe azo voyager tout le monde papa na biso le bazo ke de voyage tout le monde y na junior tout le monde na Guy et puis tout le monde na modéro aola ka mwasi na yenga na kei to sala emo to kota zamba to sala boy to zongi sa boy na ambiance ka ya famille ya papa zo voyager azola ka maman na kata ndako Talibana tout le monde ba Gesho ne ba olinga ba maltraiter modéro qui oza na ba capacité te yo za boya ngo moni mokonzi azuita ya koloba na te yango moni mokonzi azuita kolaka yo te bona boy modéro abina bongelo mo c'est très capital habito za famille to za bandeko bonjour Mike babito za bandeko so bino bozo voyage boko ko yebisa ngata place tozo kende te mo considération wana kaka yango ne modéro azaki nango posa tovandi tomoni Milo pa bimi modéro patuni ye abiya ya ndenge nini mère mokonzaki abi mokondi soka laki yo te posa na ba capacité te attention garde corps ozo mona na ba capacité te yo lingi osaka no kitisa ye tandis que ebite parmi ba oyo pesi confiance ebi nana o trahir yo oyebite mais muto yo monetina te yo no lingo kitisa e po monetina te garde corps na bino no lingo mone pamba keba yene mda sauver yo. Voilà, merci beaucoup. Donc on est aquí film na biso fara fara en tout cas na lo ba mo mukina bato ba nga ba traiter Bijou la reine aza ingrate Bijou la reine aza mutema mabe ateki epela non. Est-ce que Bijou la reine ayebaki ke epela nani moi sa vie de loin ndenga bengisi ebongo eza pa kangisa epela
bijou la reine ayebate si réellement bijou la reine ayebaki yango na ndimi te na ndenge nga nayebeli ya bijou akoki kopermettre te ke batrike mutu na kombo na ye jamais ya bijou akoki kopermettre te ke bazwa mutu batraite mutu mabe na nsima kombo na ye non je ne crois pas eloko mosusu tolinga toloba ngo toyeba bijou la reine mwasi ya de loin nde abengi bango abino naza besoin ya rencontre ya epela tokutana tosengana pardon wana tata mwasi abana ta bato nde baprofite bato bafingi ye bato bafingi nga nalingi tosala video tolakisa bato ke epela aza innocente nga mpe naza innocent c'est ça rôle ya bijou la reine asala bango réconciliation bamonana baseskizane. Un grand merci plutôt na rencontre na bango wana ayebisi bango tokutana na 555 na lingwala na wileri wana bijou la reine pe na epela bakei bata batu bala basa batu kokoma bakomi boye la police. Dieu merci epela pe tellement azalaki na ba maîtrise bijou la reine azalaki na ba maîtrise basaleli plutôt sagesse à part conseil la bango sagesse bazalaki batosaki nanu bakonzo bakozwa bango. En tout cas bravo, je suis fier de vous parce que baboyaki kosala menace bamitiaki na place na bango. Nous sommes des grands stars, tout ça ba grande star jamais bakomema biso na kati ya humiliation boye na boye bakendaki na facilité oyo ba risque vie na bango oyo bijou la reine a risque vie soki bato na bazalaki bato baokina pe bato mais bijou la reine epela bazate. Pour la nini te bakoko tala pete ke bijou la reine a risqué vie na ye atamboli na bato ya yebite ba roule mutuka mobimba batamboli gombe mobimba po baya na bango depuis erni bazwaki bango ti erni batambusi bango de 14h à 17h de 14h à 17h batambusi bango oyo wapi toyebite ba risque ni ba monaki yango na nzela ba risque ni ba kutanaki nango mais toyekaka to akize ke bijou la reine aza traître pona nini biso ba congolais toza mitema mabe yango bijou la reine aboma nani boyebisa ngana bijou la reine abomi nani o bino tout boyini ye eza kitoko te eza bien te mutu akoki kosala erreur bijou la reine asala erreur te. Moi, ça vie de loin, Justine Alouki a utilisé vie de loin, et plutôt bijou la reine. Justine, batu bazala ki ebele oyo kako benga. Muto yo linga ki o utiliser ka bijou la reine te, ozaki na capacité ya kozwa epela na ndenge nyonso to linga mona epela. Motie lelo bijou la reine na epela na rancune. Au baby si réputation ya bijou la reine na internet na kata communauté na biso congolaise au sali mabe Justine et là ko sali il faut luka o se ni o ko s'excuser le bossa bijou la reine au sali mabe parce que au tiesi epela na bijou la reine a ranki tala batune ba komi ko se manquer na bijou la reine pona yo Justine au sali mabe là ko sali Justine o miti na place na hotel so no kantie pela ndenge na yo. Et notre utiliser bijou la reine. Au cause de bijou la reine, que nous avons besoin de la réconciliation. Non. Au sein de ma belle Justine. En tout cas, tu as kaka na maman la biso epela vraiment côté ni bijou la reine regardez par rapport qu'elle ne connaît pas été. Tande botamboline, tande bozala ki bakabebi no mbongo atikeli opeta quelque chose $10 olia afuti pe avocat na mandi $10 bon no benga mo ba intervention vraiment Justine osali mabe ngai loko na conseiller de rolanga Justine bato kutu balobi no ya mabe balobi no kutu ya msupe ya grave ko leke pelango mais to yoka po kangisi bato wana to yoka ma Justine yo kangisi pe bato poso kangisi bato wana te vraiment sopo toyoka pe bato bafingi yo wana toyoka bango nyonso toyoka pe ke non Justine apporte bango plainte toyoka bango
poso sali bongo to kangisika epela ye moko Justine Sungite vraiment voilà bozaki ebele vraiment bolingaka bien officiel en tout cas bo liker bo commenter bo s'abonner ngana bino esa biso ka vraiment ba jolibilité merci à toi Nene Ndimi la brésilienne Doris Mwamba Niki Soka la patronne et pourquoi pas Rosie Mboui international Kabobo merci aussi à tonton Grace merci à Miss Margot la patronne et pourquoi pas Patiti Tenge Chico Sana merci na batu tout vraiment oyo balinganga Nick Banks de Brazzaville jamais qu'on a bossé dans ma copine chérie merci beaucoup na bande ko nga tout vraiment au balinganga nga pe na lingaka bino vraiment na tina alors to consommer film na biso to kota na belle vie officielle en tout cas ça na biso ka ba bien nga na bino to kotani à la prochaine occasion bye bye.